Mbote bandeko na ngai. Mbote na bana nyonso ya ne Congo partout bozali. Mbote na bandeko oyo balandaka programme na biso ya Ana ne Congo. Lokola bomoni ngai nazali ko parler sur le programme oyo. Oyo ezali video ya suite ya programme oyo na utiko lobela. Pona nini ezali kosala pasi na ba ndeko oyo bazali ba pasteur, bazala ba jeune, bazala ba mikolo, bazali une expérience. Et comme il ça la passe parce que un pasteur aza guide oyo azali ko sunga communauté, aza ko sunga un peuple o baza ko croire na ye. Un pasteur aza na rôle monene ya ko jouer parce que azali ko mobiliser batu balongwa na malfaisance, baza na bienfaisance. Pasteur akoki ko kabola ka batu te. Au contraire, un pasteur il faut instruire batu. Abaksa bango mayele, afongla bango bongo, abaksa bango bolingo kati na bango. Baïba bienfaisance, baïba comment vivre en communauté, baïba comment kolinga bandeko na yo. Mais ba pasteur lelo, bazali ko kabola mabota parce que ba pasteur wana ba pasteur occultiste, bazuba kisi na bango. Et ba pasteur mususu ba komisi yango mosala po ba s'enrichir, ba détruire ba vie ya batu, ba mususu po balala ka batu, balala ka bana ya batu, ba bebisa ba vie ya bana ya batu. Alors qu'est-ce qu'ils ont fait? Ba sili kozo ba kisi. Bandeko, les gens vont se poser des questions, mais pourquoi vous allez parler mingi sur ces pasteurs-ci? Oui. Na koti likamboyo parce que moi je suis angolais. Et l'Angola c'est mon pays et j'ai un peuple là-bas. Peuple wana, ceux qui te défendent bangote, alors banani bako défendre bango. Et zali ba oyo bazali na boyebi. Ba oyo bazali na connaissance. Ce sont eux qui vont défendre ce peuple. Et c'est ça que je suis en train de faire. Oyo nazomona, na yebi sa yango po gouvernement bazali au courant. Mais si je n'expose pas ça, ou je ne le dis pas à mon peuple, alors qu'est-ce qui va se passer? Yanga bomoni bamboka mususu, ba malédiction et koti, vous qui lisez la Bible. Hein? Soki to tiki mboka na biso boye, eko beba. Montre la pasteur oyo église imute ba koki kotika yete so kazala ko faire disparaître batu. Mais c'est grave. Mais comment que le gouvernement nabiso peut laisser un tel homme à faire partie de la société? Il est devant des gens, les gens comme ça, il enseigne, il sort comme un sauveur. Au moment que c'était un malfaiteur, quelqu'un qui tue. Hein? Au sein de l'église, je vais vous donner des exemples. Parce que moi, ça m'étonne. Ça m'étonne que, d'abord, ma membre de l'église n'a qu'à rappeler le likamoko. Moi, si un pasteur Kamalandwa, son nom c'est Maman Espérance. Est-ce que vous voyez l'état de cette femme maintenant? État Oya Komanango? Hein? Il y a des gens qui supportent les pasteurs aveuglement. Mais pasteur Wanatangu Yé a commis à Zui pasteur, à Zui Bokondi et pas à pasteur Lusingama. Qu'est-ce qui s'est passé? Est-ce que Batalaïko Yakote Kosenga Banyongo? Batyongo Bauteki Wapi? Oyo Bato Senga Banyongo. Obatiki Bandima, Bato l'église Wana. Bauteki Kisasa, Oyo Basalaki na Yé l'église à Rigini. Il y avait des Angolais qui sont rentrés chez eux au pays. Il y avait aussi des Congolais parmi eux.
oyo bayaka na zamba na bango basala ezali Angola mpona kozwa nzela okende poto. Et bato wana parmi eux ezalaki na bato oyo bato na église wana babali koluka église wana mpo bacontinue église mpo bautaka déjà bayokuta kuna pasteur Kamalando amoni mais le monsieur c'est lui qui nous doit de l'argent. Comment il menacer? Vous savez afata mbongo wana ndenge nini azalaki kozwa babrushora soki babrushera ya église na bino kotinda yango na braza koteka yango libota na ye Anise Marco Boubara Mbala Antonio qui est son cousin ye mutu azoke de Brazzaville koteka ba bloc wana na Brazzaville babrushora brushtura baza koteka yango azoke de kofuta mbongo ndambu akena liwana afuti mbongo ndambu akena kisasa afuti mbongo ndambu kuna les pauvres Mbala Antonio abota mana ngola ayebi kisasa te ayebi kisasa po ni kaka kofuta mbongo ya cousin na ye. Vous comprenez? Hein? Alors bande ko ngai mais tango église baniko progresser tomoni disparition ya bato komi ko salema. Hein? Tomoni disparition ya ndeko Mbambi son nom encore c'est qui le nom? Disparition ya ndeko Mbombi. Il a disparu parce que makambo oyo ye amonaki l'église. Mbombi lelo azali porté disparu. Et pas yakenda et vanité parce que il avait vu des choses et la fin alinga qui a dévoilé yango. Et comme on toya Kamalandwa, il est porté disparu. Bandeko na kolobela bino likambo ya mwana mwasi moko Bibiche. Lelo Bibiche na Angola omona kosoyete parce que Bibiche azwa liboma. Bibiche akendeki États-Unis. Tangu Bibiche akomi na États-Unis kuna abengi na Belgique asona mamaleki na ye. Tangu asona mamaleki na ye akonfiaki lisolo na ye ndenge ye abimaki na pasteur Kamalandwa. Or pasteur Kamalandwa na ye bayokanaki ezalaki ve oyo bango basignaki que non histoire oyo oko raconter yango jamais. Mais la fille ou la femme n'avait pas crié parce que à kanisa ki zeka na titre à bolingo mete tangu yo acceptaki que na koloba yango te pasteur Kamalandwa a faire signer un pacte moko na mystique na ye o azalaki pour permettre ye soki yo trahir ye atteindre yo et c'est ça qui s'est passé. Donc tangu yo obengi na Belgique so mamaleki na yo ya wana pasteur Kamalandwa akomaki ko bimela yo na miroir na États-Unis. Yango est comme ça qui yo liboma et comme si moi na moi sonné liboma parce que pasteur Kamalandwa akomaki ko bimela ye les États-Unis. Alors kuna les États-Unis mbala moko ba nere bandaki liboma ba les États-Unis. Noko na ye azaki na Windhoek tant yoki sangona tindi batike la femme est revenue en Angola. A comme en Angola ba si pasteur Kamalandwa vous savez l'église va banga kaye pouvoir na ye mais il savait ce qu'elle avait fait. Alors pona ko kanga fille wana a traumatisé, a travaillé. Aujourd'hui que nous parlons, la fille est folle. Ba famille ba longola ye, ba déplacer ye. Ba kende na mboka mosusu. Pona ba kende na ye, na sina solo na mutu oyo akosunga, donc mutu na soka ye awa na ko expliquer tout. Na ko contacter famille pour ba aider pour ba ticket. Mutu wana akokende kuna kosunga mwana wana. Akolongola yango o tu basalaki ye to ko remettre yango na pasteur Kamalandwa. Il faut n'angola ba mona ye. Oyo tie mabe ye asala, il faut to mona yango à moins que a disparaître parce que azaki na bula ke de Canada mais to sala effort comme les sale maté. Donc police to sala tout. Que sorti na ye ba ko bloquer yango na Angola abi makasute. Donc to sala effort wana to comme na niveau wana. Pasteur Kamalandwa parce que bamakambo mingi oyo oza kondima te
Tant Bibiche a zongi na Angola, bakende qui n'est pas pasteur Ozi na Sabu. Et pas besoin qu'on semble là, pasteur Ozi à Angola. Mais pourquoi ces pasteurs-là ne sortent pas pour témoigner en Azar Banganani? Est-ce que pasteur Ozipe, Azam qui a pasteur nani, Azam l'église à Kamalandwa? Mais Kamalandwa, ce qui est l'église est allé à Branham. Mais pourquoi Branham a tout le l'église de l'Angola? Parce que ce qui est l'église à Branham, Branham il faut un droit à Yemoko à ton temple naïe. Et puis employé par pasteur naïe. Ce que ça m'a dit, Longolio et puis nous pasteur Moussous. Mais il me semble que yo boto la bandaku pour ça l'église na yo. Donc l'église Branham ils ont appartenir na yo. Tout ils ont appartenir na Branham et William aux États-Unis. Na ko vérifier yango. Na ko vérifier yango. Na zo bongama mikolo ce que fongami na j'ai fait des aux États-Unis, na sina localisé déjà. C'est des années Indianapolis, Indianapolis. Na kokoma kono ti bananu église ya Angola. Ils allaient enregistrer qu'on n'est pas na bango et comment ça fonctionne et qui est la tête de cette église. Vraiment, wana côté wana na c'est na PCO parole nanga. Donc na kokende et pas ya leki ya Bibiche osala ki même cas yo outaki États-Unis comment ko inviter leki ya Bibiche na ndako na yo d'ailleurs leki ya Bibiche église sa longwa outi États-Unis ozongi na Angola oyena ba caleçon o memeli leki ya Bibiche mais bango bazali ba mindimi ya ndako nzambe rapport na yo na bango zalaki nini aux États-Unis, on met un caleçon, un soutien, on y a un yango leki ya Bibiche. Alors leki ya Bibiche innocent ya zalaki, a bengi sisu, mwana ya mama Elisa Mabanza, Beki, soko yebie, ba membre ya église boyebi Beki. Azali mwana ya mama Elisa Mabanza. Alors leki ya Bibiche, asalaki nini? Azui, kaswa pesaki akaboli na moninga na ye camarade na ye Rebecca Innocent mwana ya mama Elisa Mabanza bakaboli avec aucune idée passer la kabeli biso yango apesi c'est un autre jour complet retourne mais ndenge nini yaza passer na biso asio na ba cadeau ba soutien na ba caleçon. Alors la fille est prête à tout raconter. Aza prête nyo surtout à raconter yango. Pasteur Kamalandwa, oyebi Rosita, oya kolaki na ndako na yo. Qu'est-ce qui s'est passé avec Rosita na ndako na yo? Maman Espérance a betaka Rosita pour sa bomaye. Tiba membre église ba yekona na ndako vendre na makam na ndako na yo. Ya Pasteur Kamalandwa. Ta femme Maman Espérance, c'est là que on a dit que mamakamo mingi moi ça comme mona. Un jour, il faut travailler. Allez, aussi moi si na yo, au BBC. Rosita na 2016 a kendeki na Congo, kosala nini? Parce que malando, donc Rosita comment na zemi? Bon. Soit disant, a comment na zemite? Mais à Kendeki Congo, au Salanine. Tomoni mwana mwasi wana azana difficulté à kobota. Baza ko kama bota na zola mobile na ye parce que vous savez na lingi to benga ngo diffamation. Au moment que je parle, les membres de ton église baby histoire oh, you know. Na éviter ce que zali invention nanga. D'ailleurs, comme information à yo, Pasteur Kamalandwa, toutes les informations que j'ai ici, à ma possession, viennent de ton église. Donc, tout ce que j'ai ici, comme information, ezouta na église na yo.
ba administrateur na yo, ba pasteur na yo. Baza ko raconter. Donc ba raconter ngai na sena ça des livres na ko bimisa yango ndambu. Il y aura même cassettes ou des vidéos ou quoi que ce soit, des épreuves. Okomona bana mosusu bako ya ko testify, donc ko témoigner, c'est ça le terme en français. Ko témoigner. Pasteur Kamalandwa, Rosita, qu'est-ce qui s'est passé entre toi et Rosita? Mais Maman Espérance, est-ce que au koki ko yeb sango batu? Je demande à ta femme, Maman Espérance, quel que soit état na yo, Maman Espérance, ce qui yo au continue comme mon secret, tu vas mourir. Ba secret ko kenderango et Kamalandwa va continuer sa vie. Et que la malamu au kabwana un jour, libota na yo ba sunga yo po basala baluka délivrance na yo. Comme ça, ba kisi na ye akufa ye moko et emporter ye moko. N'oubliez pas boboti bana na ye. Hein? N'oubliez pas boboti bana na ye. Moto oyo akosunga bibish oyo nako recommander na libota na ye aza muluba. Ce qui na tangi kombo na ye aza trop connu na monde, impuissant. Alors yo oza muluba selon les informations reçues na batu na yo. Et nako za disponible ba localiser yo auto libota na yo à côté comme il est muluba aussi, ça va faciliter. Baluka délivrance na yo. Et puis oyo yeba kite ba la kisa yo yango. Oyo ma beza na mobile na yo. Yango e comme si santé na yo bongo. Na oyo ya sala yo ba la kisa yo yango. Na libota na yo bota la okuna na yango. Oyo zali diffamation te, mais chose vraie. Oyo zali en dehors de l'église, zali na monde spirituel. Oyo zo monate. Et na kati église na bino wana, il y a des gens là-bas parmi baza ko travailler na Kamalandwa parce que à ça kotsa bango banzela wana baza initié. Zola yo zali mobali ya Rosita. Na fundite na lobite mais yo mona kanzoto na yo yebie. C'est toi qui le diras aux gens. Yo muto sa mobali église que non. Toyone Congo, il n'est pas fou. Il a dit vrai. Mais les informations viennent de l'église. Sont venues de l'église. Je n'ai rien inventé. Pasteur Kamalandwa, ma membre de l'église, boyeba ki mwana mwasi moko mona ye Titi, azali ko travailler na présidence. Je pose la question, bino, bo raconter biso, qu'est-ce qui s'est passé? Titi, a Kimanaye, a Kenane en France. Qu'est-ce qui s'est passé? Batu église, ba membre église, Maman Espérance, a beta mwana o ye a bokola ye moko, nandako na ye Rosita. Na tuni pasteur Pembele. Na tangi kombo na yo, hein? Steve, Alexandre, qu'est-ce qui s'est passé? Parce que ba ben sagibino bokei ko vendre la makambo tant Maman Espérance a beti mwana mwasi Rosita. Pasteur quand on a bokola ye. Mais dit, lorsque vous appelez des gens pour me dire que non écoute, enlevez la vidéo qui t'a mis, tout ça, patati patata, mais vous aviez du courage. Et vous n'avez jamais eu du courage de raconter à l'église que non, c'est ça qui s'est passé avec Rosita. C'est vrai ça? Et vous vous présentez devant les gens comme des croyants au moment que vous êtes des malfaiteurs, des gens qui appuient la malfaisance à l'église avec votre frère ou confrère, comment il s'appelle, Kamalandwa. Ce n'est pas possible ça. Pasteur Pembele